Ondeka na ebisaki bino ete kalate ezande masolo. Kalate na océan de la presse tozo bengana. Ndeka bino bolobaki ete to bengana. Bolobaki océan de la presse émission zo le en direct tozo linga peto tonga Congo me photo benga. Yango na eka ko annoncer la bino te kalate na ABC. Kalate na ABC. Jeudi oyo ezoya toko bengana kwa. Téléphone eza polele po bana mboka Congo. Batonga Congo, bo pesa ba idée la bino na bo opposant, pe la majorité, pe la mola mboka kone nanga, lo lenge ne senge batambwisa Congo. Jeudi, téléphone océan de la presse eza polele. Soko lingo bengo koleka direct les réseaux sociaux la WhatsApp. Eza plus 243 089 91 340 33 plus 243 89 91 340 33 au Robin en direct. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Ndeka na ebisaki bino ete lelo ndeza lisolo. Lelo c'est lelo et lelo c'est lelo. Tokolobela bango et lelo c'est lelo. Toko solo la namboka lelo c'est lelo. Bande kondeka na ebisaki bino lelo eza lelo. Leo nzo leo milene ele milene bubu yai yake bubu yai bampanga mon bisika nyoso boza lelo nde tozo solola bandeko balandi émission tolobela mboka Congo bisika nyoso ezwami bino na pesi bino mbote na pesi bino losako na pesi bino bonjour na pesi bino good morning na pesi bino bon dia. Penatanyo se kokomela bino ba good afternoon, ba good night, ba botarde, ba bonnoite, ba bonjour, salut, ba souhait, bon après-midi, bonsoir, ça dépend, il y a R au cocotte la émission oyo. Mais lelo bande kolanga la pesi bino mbote, petit kaite kimi nzambe tata ingela omite mama bino, pambate awana ABC tolobaka ete ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Awana kati ya ABC, ezalinde Yesu Kristo ndazalaka moto ya yambo. Pola ni totombola kaye, poko lala kolamuka, ezalaka lango habitude te. Mais ni nene lobela ba peuple congolais, yambo ete na kota na mama na likambo. Yambo ete to sola po le zande li solo ya ngala bino. Na lobi lelo se lelo, toko lobela bango, toko lobela ba master, lelo vraiment ba master la ngai, to lobana kwa. Ba républicain, la République démocratique du Congo, Zaïrois, partout où vous êtes, Tolobana, Pambate, pour remettre angolano, pour reprocher à Bobina le barabondi à Tebotar de Tebonoïté. Yangona lobi ba femme capable, Yangwane comme la bino, yo la reine Olga Lompinga, Namokitanyo, princesse Florence Batondomido, pourquoi pas Soda Mboma, CPI. Kanga bango bisika lo sobaza po batu bako bangande CPI toko lobela yango bisona bino merci na yo mwana mwasi oyo okitani ba femme capable Pauline Botoli osabonaki lobi Kabuya l'homme puissant yo za la kalandela ya machine na complicité na Aimé Kasaka botiela ngananu Justine Kasavubu nini alobaki na nzela ya TV5 sima to solola na ba masteranga lelo eza korami korakoza toleka Kabuya l'homme puissant. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Nous nous éloignons justement de l'idéal démocratique et regardez aujourd'hui les constats. Hein. Le pays est totalement en déliquescence et je suis même étonné que la communauté internationale ne dise rien et qu'elle s'accommode de tout ce qui se passe. Vous avez connu Kabila père, que pensez-vous du fils aujourd'hui? Mais d'abord, madame, ce n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila, hein, c'est le fils de Christopher Kanambé. Voilà la supercherie dans laquelle on a entraîné le peuple. Oui. Non, ce sont mes propos, madame, non, c'est la vérité. D'ailleurs, il y a un ancien ministre belge des Affaires étrangères qui l'avait dit, qui avait interpellé la classe politique congolaise pour le dire. Donc, madame, le Congo, c'est mon pays. C'est la souveraineté nationale de notre pays. Et mon père s'est battu. Il est même mort aussi pour cette cause-là. Alors, je ne peux pas accepter qu'on puisse manipuler les générations futures. Donc, la communauté internationale, trompée par quelques-uns
voisins, parce qu'il y a aussi des brebis galeuses un peu partout, pas seulement chez nous. Et donc, elle a cru bon d'accepter ce jeu de laboratoire qu'est devenu la République démocratique du Congo, où on essaye toutes les formules politiques qu'on n'accepte pas chez soi, mais on les impose au peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons 8 millions de morts, chère madame. 85% des ressources du pays vont ailleurs, et pas du tout dans les caisses de l'État. Et que fait la communauté internationale si consciencieuse des droits de l'homme et des principes? Et donc c'est pour vous dire que cette infiltration rwandaise, on doit y mettre fin. Et donc la communauté internationale, trompée par quelques-uns parce qu'il fallait piller nos matières premières, a accepté le rôle de Kagame. Or Kagame, c'est à la fois Hitler, c'est Goebbels. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko Bolandi Justine Abokebi nyonso alobi ba propos wana etali kaye etali nango ngai te etali pe ABC te mama Chantal yao metolobi est-ce que makamba lobi ezali solo soki eza solo kasi boningalaka te bozolala nini bandeko langa la ABC binote mambu masobele mambu mabandi pona ABC tozoloba lelo tozosolo la bino ba congolais partout vous êtes na keno na Paris Arthur Ndombasi oza moto ya Yambo Steve Zao na molonga ne Sophie Makoma bato ya babale kasi na lobby na keno Hollande et pas ya Sylvie Mwambala molonga ne Giwa Nzambi na Pays-Bas abino boleki bango mais boke Arthur Ndombasi azo la vitesse 21e siècle vitesse Android mutako boyango a yemoko akotunana Kuba Stone président bana bazozela quoi bazozela kaka masolo ndeto solaki aleki tete bouger de toi là pour kabuya l'homme puissant na yemeka saka ba sepela quoi wana yebike gima mbambu rapide kaka ndenge zalaka moi Western Union ba petit pe ba sumba kitoko quoi ba congolais na lobi lelo tozo solola Mama Chantal ya olelo pa la kokota na manga na biso wana ya bayanke pamba te lelo fo bayanke bayo kanga po bayanke leti buliski ezokende moi na diminutrique quoi yango lelo to lobi to zolobela nde bana na biso o ya langila ba jeune na biso bosala ka moi ba netka ma solo meyebake peuple congolais fungola miso yokolela titango nini tokomi tangwa kobundela mboka yokolela titango nini yo lalaka e peuple lalaka te o yo kendaka peuple anyokwamaka e peuple congolais fungola miso ekomi tango akobundela mboka yokolela titango bandeko langa peuple congolais fungola miso kwa yango lelo penza tolobi ete biso na bino tobetaki ndubil kwa bana mboka Mandela zo fungwa na prison te quoi bana mboka lelo to koma kaka bagima lela non yango na lingi na yebiso mwana mboka bolandi video na bokebi nyonso est-ce que bozana posa ti lelo kaka ba peso njulu câble ya polo est-ce que yoza na posa ba peso Kepson o ya faux ozana posa peuple congolais ba chao 5000 shaba o ya ko vider ngo mo kate na yo te master nanga affaire nini ko mwana mai fungola te kolisabulu idéologie ekola bo s'abonner massivement na ABC na sepela ki na bala matadi ya mbanza velela po ete ba master bobenga ki lelo tozolo bandela ki kinois lelo penza to kota na l'esprit kinois po bino ba kinois nde bato bo fungola ka ba master o bazala ba province misu tango bo telemeli machine à voter ba master pe ya Kasai, ba master ya Bandundu, ba master ya Congo, ba master partout dans le monde, ba bengo c'est de la presse bisope toko boya machine à voter. Kasi ba leli ba lobi, ba polo teo, ba chapeau teo, ba 5000 teo, to voter itile. Yaya ba opposant ba tutu obozomo na wana bazana bango na mandate. On à gauche, on à droite, bazala mandaté. Bateau ba kopesa bango mandat ezande bino ba peuple congolais. Bateau bazo pesa mandat ezande population. Yango bozo mona bazo ya verbino. Yango bozo mona ba ye pa population. Ba master bo fungola miso peuple congolais. Bozo mona te. Bilo ka boye pa ni nango. Bozo mona te. Bilo ka boye pa ni nango. Makamba boye pa yaya toko voter lisusu. Toko voter lisusu. Toko voter ba master ba komi ko banga po ba yebi boko voter bango lisusu te.
Boko voter bango lisu te. Alors bande ko balandi. Bisika lo sezwa mibino. Que dit Zafouila? Hein? Président na ngai. Ponga na mwana ya membre ya planète Saint-Denis. Kabu ya l'homme puissant to benga na badongolo miso baza pembe na biso pamba te bazande ko ya ko sala makambe. To bikisa bango te kabu ya l'homme puissant to lo bande vérité. To tongande mboka. To tonga mboka elongo bo bakisa to tongana nani? Parce que Congolais a besoin de malamu. Congolais a besoin de l'otili qui est là partout. Bande kolanga inga ezali. Zongo ezali. Pourquoi courant ezate? Maman Chantal Ayao na kotambola bomo na peuple congolais ndeli bazoli la lotili qui ezate. Comment batu bako vivre la molili aussi longtemps bazote ka courant na bango la mikili ya bapaya? To sola ko ba master. Kora mikoza kora ndenge bolobaka. Yango lelo tozo salade mikora koza ngalabino. To sola ko to koza la ka jamais babisengemana. Vie moka lekali abi Congo comme longo to koma babisengemana. Nada. To goye koza la ka bongo te ba imboka ba Chantal lingandela lobaka boye. To koki koza la ka bongo te ba imboka esengeli to telema pona ko bunda pona ekolo wabiso Congo ekolo etonda nkita. Ba uti komona lisusu nkita mususu bimina se ya mabele. Ndetala mona mboka akokendaka négociation sur négociation. Mais ba noko ba belge, ba noko ba belge. Ba congolais bo na Belgique. Pelagite chikayo za la France. Banani ba la Belgique. Natanga tanga bango. Pona yebisa bino ete bo revendiquer ba droit. Attention ba colon hein. Boye barake lisi to le Congo soki beba pona bino ba colonisateur na biso. Nazo regretter Starley. Nazo regretter po ba yokela ete ba anglais lelo ba regretaka. Omoni ke soko za mobola ba koyo koyoka yote. Noko azanga mbongo kasazala ka nécessaire na matanga na makambo. Lelo ba anglais bazole la Starley. Mais lelo na yeko yebisaka ba congolais tala simazonga moto. Ba master lelo na yiko yebisa ba République démocratique du Congo bisika nyonso ezwami bino ete ba konzi tout oboko mona lelo bazana mandat te. Bali nango te bakosa bino te. Ba Congo tono bako sangana bazande ne loko te obande kolanga baluba ba Sylvie Mwamba Molonga ni agi wanzambi baloba la biso Tijengu na docteur wa biso Gilles Tibwa ba États-Unis d'Amérique. Bazane loko te edobila mobala mbinga. Mobali kitoko oya telemi okumisi Nzakumba na Londres kwa bisika l'enfant propre Rita Maweta zalaka. Beauté plus beauté égale Chantal Swami. Ngala master nga face à face à télé 16 été ya lolo Swami. Ako zelabino esengwe komi yanga na yebike kalate pe ba américain ba ko yelanga bokila lokone fa pekato mama mboyo qui avec force oyo boy chalibaya océan de la presse ako lambela yango. Angelo Sandrani la mon cœur yo n'en parlons pas. Dadi Boembe et mama Sivimbenza bande kolangai bakonzi wana manda mizali lisusu te banda la tata mokonzi ekolo tina centenaire bango nyoso na parlement on a chambre likolo on a chambre on a sénat bakengo adundu bayali lisusu na mandat te o Bemba o Vital o Félix o banani o ba soso kuna o bangombe o bantaba o babulo chibala bali na mandat te. Siko ndenge batelemi wana bazali koya vers bino po bino ndebo pesa bango siko mongoloto wa bino na mapona mi le 23 yango tozolo ba votant utile congolais bino bato amayele boyebi bino bato boko pesa balike win temoni maboko bino boko pesa ba député ba weransone ba député ba bimie belebele bino ndebo boko pesa bango maboko kasi tolobi atako soso maloba ya Kedi Zafouila na Arthur Ndombasi atako soso akoyi ko tia na ye mongoloto poza na misolo kasi yo ko voter soso wana oko voter soso ndakala ako tia na ye
ezali loi électorale moto nyonso azali na droit azala misolo nde basengi ba 100 000 bozolanda ngo letando ekela ABC moto nyonso apesa misolo maye kasi yo oko voter ye bisanga soko ko voter to boye yango na ye ko sensibiliser na ye to solola ndeko nanga Congolais oza moto ya nzala koleka kombo ya nzala ye moko Congolais epai na yo ozolala la pusa kuna oza kolia na katela ngai oza kotambola la pesa nga lolombo soki muta monio abaye po sopeka eluti Congolais soka lobili kamuna suko kaka moins 5 moko peto koma bata kokosela banzoto la biso bokono po ebika keso la bengi na lobili ka maladi moi Rita Mawete la fa propre akotinda moi noki moi Jean-Jacques que soki bobala mbinga ndako leba pièce se tonda mo akosunga nga pas toi Philippe est-ce que yo Congolais vino yangwana Congolais vino za bongo est-ce qu'il faut pote sunga Congo to Congo dem to sunga pota bandeko boyebite yango ata Rebecca langa soka telenga bi mama DS matata mama tikala za la matata pomboko ndezo komisa biso bongo Bianca bota no bilo na betelo na bilo ndenge bokendaka maintenant la kisabilo betelo ba na biso ndeli ba rovanda école ya la ba banté mais bois et outil à la Congo mindele bazuba bola biso bakela ngokula basali ba ban bali bateke la belo susu biloko e outil pas la bilo téléphone le bomi biso et on habite solo là to solo ko pampangi ya mono bana matati bo bouger to solo là téléphone lelo ba ko nyoko la biso o androido o angraido o babso baike matière outil abate matière première la République démocratique du Congo et qui kuna baseli bilo bateke bilo batalo makasi na bana ba chinois 5 ba biko sa téléphone mais moi na Congolais biko sa la ngote mais matière première ya biso na mboka tolo bate ba pasa boye poa nini yango tolo bate minyo kwa boye poa nini yango toko voter lisusu giwa nzambi toko voter lisusu bande kolangai Feza Papa Jean-Paul bobengenge belé bolimbisanga bakombola bilo misu na kangite na bandundu na parlo pa bobina ya kuna na koya malem ikoke lokendo na koya bande kolangai matière outil a wala RDC basali motuka ila RDC comme Elix bato babo même likolo ba tapage ba mituka voire même les hommes dédiés ba komi oyo motuka moko ya Elix lolenge nini ndetala tolobi il faut toliter lelo boyoka ki bo opposant bozolanda be mission na ABC bana mboka balobi to fute munguna dehors ya kamwa Koffi Olomide atelemeli machine bande kola kisabino yango Koffi Olomide nini ekangio est-ce que ça serpente oyo lo ba Jean Baptiste nani ayebisi bino boki makanda ya nkolo ezali koya likambo ya kamwa Koffi Olomide alobi to voter te na machine Koffi Olomide makambo eza na Congo yango alobi to solola ezali solo bokoma bobo mesene bokoma lisute papa osé l'homme sage tolingi bino boza libanda ya mboka bino bozakala mo ba information ya makasi po ete bango so bakima ke pala bino mendele mais tolobi ete to souffle moi moke botala ndenge batu wala babangi CPI botala ndenge CPI elengi si batu botala ndenge batu wana bango moko bazaki na réunion baza ko solola bazali ko bobengana balobi to pousa la lombango poete soki Shadari akwei allez-y comprendre la suite français wana eselinga mwa ko banga na lobinzo kande bango pe bazo banga kabuya lompwisa to lengisa bango kwa lakisa video ya mwana mboko bemi naku ndenge nini azo sensibiliser batu bazo banga nini yopo bangaka bino pe bo bangaka tolanda ndenge CPI eko kanga bango soda makasi mboma fiakola bango te. ABC One Television. ABC One Television. Le leader
en actualité. C'est une rencontre politico-stratégique. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, Obemina Kounjala Njoko, a fait le rappel des troupes. Quelles que soient les sensibilités, les sentiments de chacun, c'est le régime. C'est Joseph Kabila Kabange, c'est Mzé. C'est toute cette démarche. Et donc nous devons travailler parce que si Ramazani perd, notre régime perd. Vous imaginez les conséquences pour la République. Et donc chacun doit réfléchir pour que nous communiquions comme il se doit afin que notre candidat rafle la mise. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko boyoki ndenge nini bato wala baza komi sensibiliser. Merci Kabouya l'homme puissant, la complicité na yo po etenga na linga kaboye. Bandeko na ngai. Polote bino ba mama ya mampa. Oyo lo bata madilu e persona nzamba bossa la bino. Abosa ni bino te po nzamba bossa la kabana ete. Ba yela bino su ba basse wala te. Ba yelo le susu te ba bimba fungolo compte ya mapa ya 20 000. Te 20 000 ko somba bo moino te o teki bana na yo. Bano ba kokai ba sungolobi. Que là c'est baby. Wala misolote. Pona ni ba pesi yote na tango zo lela sikoyo. Pona ni ba pesi yote na tango zo luka mbongo no ya fond de commerce. Pona ni ka ba pesi na tango ya zo luka pa pesa yo. Ba ye ko saila libumu na bango. Ba ye ko chela o pesa e pesa mela yo. Kasi moto akokila makambo lezaka akolo Yesu. Poepa na ende tukenda kotika mikumba, otiki masumu, oboye kobo, oboye koloka, oboye misano amabe, nenzamba pesi yo misolo, oeza sagesse l'intelligence, po obika bomo ibwaseko. Mais bango baza koyende contraire na nzambe, bango bazali koya po ba détruire bomo inayo, a pesi yo mapa, na simalango afingi yo, alobi bolole, okufa ta kokufa, toko tala soki mwana yo, akokoma nesiko ngana kokoma. Mais tango azoya kosomba yo, azoya kolakisa yo bolingo, mama talangai, mama yo za mayele te ba yelo makambo alokuta te landa ba opposant landa mwana mboka Bemba Gombo landa mwana mboka Vital Kamerhe landa mwana mboka Moïse Katumbi landa mwana mboka Félix Tshisekedi landa mwana mboka Matungulu professeur Labiso Tolinga Fayulu landa mwana mboka Muzitu makambo alobaki ezali bobele solo po soki ba buki lokuta to kolandela bango po TV za radio te maloba mabango ezali ekobunga te. Mwana mboka Muzitu atelemaki koloba ete bana babale na libota mama Chantal ya lokolo za la Bianca Rebecca oyebi bango malamu kasi moko azali ya lokoso motema ya kolia mingi mosusu azali na mawa ya moninga tango yo kaboli biloko olobi mwana lokwa linga kolia mingi tikana tchele mosuni wa mwa monene o alinga kolia mingi te o tchele mwa mosuni ekangami na mokuya na mokuwa plutôt. Moi, on n'a pas boité, maman Chantal Ayao, la femme puissante, première dame de la ABC One. Moi, on a le koso a bindoli, obiso tolbakane toko, ya lingibe e lubela, nyoso ba bindola, nyoso ba toko la, eza la bobele yale, ale pepo, asiso ye mosuni ya monene, alandi lisusu mwa mosuni, baka makina mokuo bachela ki moninga. Ata bino moko. Toko bika lolenge nini na bato ya lolenge wana beyo tokolaka yo ekunde beyo momemi matiti beyo mobwaki yango la libulu beyo mosala nyonso beyo baninga mosusu te yango yokaki mwana mboka Muzitu asembolaki alobi te soki balongwaki na esika wana pamba te bamoni ete bango balinde baza kotokolola baninga pepeseka moninga ta mokewa ye kokina ye olandeli lisusu mwa mbuma ya longubo ezalaki na maboko ya ngai Océan de la presse ata bino moko ke diza Fulartir Ndombasi ata bino moko Pierrot Lulendu Mpangi Amunu Bika Ntsaka ata bino moko ba mama ya tapis rouge bobengaka pe na monaka ba mongoloto babilo pe ba commentaire ndenge na monaka ya Sylvie Mwamba molonga ya Giwa Nzambi ata bino moko bokulaka papa Jean-Marie yola molonga liwayo mama Hélène je do saya ok na Paris na mboka ya Jupiter Bokonji na Blaise Wika na Okweste Mobimba ata ko bazobeta siko na États-Unis ata bino moko edo bila mobali ya mbinga ya kitoko ata bino moko Henri Lambala
ata bino moko Henri Lambala to lobeke Guillaume Mosolo en Angleterre to lobeke Lik Makanaki na Autriche to lobeke dada ya kaja na yolo obenga ke lobe s'abonner merci banakini po ete botomboki yolo eza déjà tombé banderole les allez to émission na yolo bomona nini ya Gaillard dada a tomboli émission to belamboka Congo na molobeli yango Océan de la presse pas beti caché à ABC longonia na yo mama Chantal Ayao ah docteur Jules Tibouaboua toloba te la reine Olga Lompinga na yebisi bino ete makambo azali kolekezali malamu te ba condoléances na bandeko la biso ya Beni ah Kabuya l'homme puissant tchelanga ta vidéo ya suka ta on alobi makambo ya Beni nazolela na baye bazolela yaya ta kolelo ojana etombwami kasi boye bandumba wana babotami pona nini guerre bandumba babotami pona nini borfele baveve bana bitike lisungi ezali te bobomi batata na bango bobomi mibali na bango bobomi bandeko na bango oyo bazalaki lisungi na bango na se bobomi pe bozo continuer kaka koboma mawa ezali te nde botala place kindumba ebotami kasi moto atali azali mwasi aza na richesse na ye o ata bandeko nanga ba Kongo balobaka yake ntoto yake bola sadila yao kasi asala ni alandika conseil wana ayebike yake ntoto yake bola musadila yao muke na kima mosa ku diave muke na kima ve muke dia inki muke na nzuto amono musala inki musadila yao nde bakeye kosalela nde la visa nkelengamo mpala yomba nde la visa kami asali akei alandika mabelisa lobi yangoyo mpoto pe mikili o eloko oyo etonga balompango eloko oyo eloko yango nini bobakisa alobila teka kaka kasi soki guerre ezalaki te Kabuya l'homme puissant na complicité ya Aimé Kasaka botelanga vidéo ya mondele wana na RTL a déploré alobi génocide o esalami na RDC eleki ata kombo nango tolanda bongo to sukisa kwa ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Serge Julie, il y a 20 ans, exactement, jour pour jour, commençait le génocide des Tutsis au Rwanda. Vous avez voulu l'évoquer ce matin sur RTL. D'abord, c'est quoi un génocide? L'histoire humaine est pleine d'horreur. Mais tous les crimes collectifs, tous les massacres, aussi atroces soient-ils, ne sont pas des génocides. Génocide, c'est un mot qui a été inventé en 1944 pour qualifier la solution finale, mais ce n'est pas le crime retenu par le jugement de Nuremberg. C'est uniquement à partir de 1948 que l'ONU définit le génocide. Alors, il s'agit de l'extermination physique, systématique, programmée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines ethniques ou religieuses. Alors, les Nations Unies ne reconnaissent que 4 génocides au XXe siècle. La destruction des Arméniens en 1915 par des nationalistes turcs, celle des Juifs d'Europe par les nazis, l'extermination des Tutsis en 1994 et la liquidation de l'enclave de Srebrenica en Bosnie en 1995. Les massacres cambodgiens sont des crimes contre l'humanité épouvantables, mais ne constituent pas un génocide parce que la destruction d'une classe sociale n'entre pas dans la définition onusienne, tout comme les crimes staliniens ne sont pas des génocides. Le génocide des Tutsis du Rwanda a fait plus de 800 000 morts en 100 jours. Comment cela est-il possible ? Tous les génocides supposent un grand nombre de génocidaires, une grande masse d'assassins. Et au Rwanda, la population Hutu a été chauffée à blanc pendant des années pour tuer le voisin, la belle famille, le petit ami, des copains de classe, qu'ils ont tués à la machette, au couteau et au gourdin. Des Hutus ont été massacrés par d'autres Hutus ou en représailles par des Tutsis, mais le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a reconnu qu'un seul génocide, celui des Tutsis. Des militaires français étaient présents pour renforcer un gouvernement Hutu fragile,
et il pouvait difficilement ignorer ce qui se préparait très ouvertement. C'est un vrai cauchemar à vivre pour l'armée française. Ça s'est terminé en juillet 1994, et maintenant c'est vraiment terminé, c'est fini? Alors oui, Bernard, au Rwanda, c'est terminé. Mais en République démocratique du Congo, à côté, où le génocide rwandais, lui, ne cesse d'avoir des retombées catastrophiques. L'Est de ce pays est devenu la zone la plus meurtrière du monde. Des réfugiés de toutes sortes, beaucoup de Hutus rwandais, des génocidaires en fuite, des guérillas par dizaines menés par des seigneurs de la guerre s'affrontent et commettent des massacres sur un sol gorgé de diamants, de minerais précieux et de bois rares qui financent les tueries. Le Rwanda est très actif dans cet enfer. Vous dites que c'est un enfer, c'est-à-dire? Les spécialistes considèrent que les guerres de l'Est du Congo, tenez-vous bien Bernard, auraient fait plus de 6 millions de morts depuis 1997, c'est-à-dire beaucoup plus que le génocide lui-même. Il y a 17 000 soldats de l'ONU sur place, en grande partie impuissants. C'est la plus grande opération extérieure des Nations Unies. Alors les pandémies tuent énormément, mais parmi les horreurs, les rafles d'enfants pour en faire de la chair à canon et le viol de masse des femmes. Il y a plus d'1 million de séropositifs en RDC où le sida est devenu une arme de destruction massive. Après le génocide, les massacres continuent aux alentours. Merci beaucoup Serge July, chaque dimanche matin sur RTL. Bonne semaine à vous et à dimanche prochain. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande kona video oyo ndela sukisi. Po bino moko botala lolenge bato bazokufa kasi yo congolais. Yo congolais. Na ndenge pelo tali ba video oyo. Na ndenge yo moko. Ah kolo. Na sukisa tala général. Boko zo video ya général mikolo zoya. Général azolo bela baninga le ba général. Général azolo bela baninga na ye. Adressa qui na général Mbala bokolanda yango a suivre la mikolo ezali ko ya la tikibilo la posa kasi pour la leloto sukisa la mondele wana aleli nini bongo yo moko peuple congolais ko lela titango nini to bunda revendiquer droit na yo eza péché te revendiquer droit na yo muta koso te eza la lisumu te moto a revendiquer droit na yende nzamba pesa ga maboko revendiquer yango telema. Article 64 lobi na yo telema muta bangisa yo te telema loba na boyi régime oyo na boyi misala la bango bo pesa nga polo te bo pesa nga pantalon te potango la lelaki bo pesa ki nga yango te 5 chantiers Boma Bebisa Kunda ba fosse commune Nyokola détruit population misale kufa ba kufa la nzala de 5 chantiers 5 na suki sinanga awa merci Nabino merci pour la ebiete kalate makambo makobongwana nalingi naloba na ikobanga mingio Osea lingi aloba aikobanga prison merci la kabu ya longue puissance akila sima ya caméra na montage ya Kasaka Aimé. Merci na Pape Jay ya recherche stratégique directeur nanga. Merci na sango mokonzi paré à émission. Na bino nyoso mbote tokutana na mikolo mizali koya Gilles Chibwabwa munganga na États-Unis d'Amérique. Merci. ABC One Television. Le leader en actualité.